Salut la bande de connaissances parce que la nabiso à travers internet. Qui avait dit que non minier a coquille pour ça la émission y a internet. Une de la presse y a Fatou Mujinga. Désormais, on a une émission na. Pourquoi Mbetu Elele c'est que Mbetu so que Elele c'est que Bolingo et ça tambola sous malamu te. Pourquoi Mbetu Elele la te pour Bolingo et tambola bien. Pourquoi Mbetu Elele la te. Papa, maman. C'est maman, l'esco papa. Nous le milieu de la presse. Nous avons kobongisa babolingo o ete beba. Babolingo o ezala na ba short ba divers. Na ko tiango kina mbete ko lela lisusu te. Mbete ko za kitoko, ezete za malamu. Désormais, bola nanga la chaîne na bino moko. La chaîne na bino Congo Makambu TV. Congo Makambu TV. Soko lingo za biso lisusu. Za biso na desa ete tout ka bango TV. Et libino vraiment émission kitoko ya elengi ya mwete bana mikete papa longola mwana na sala mama kende kolalisa bana na chambre na solo linge banda masola papa na mama bana bakota te. Salut la bande konos bazola na biso à travers internet et là simple servante na bino Fatou Mujinga mina de la presse nazo pesa ba remerciement nanga et pas moi na mobile za sima caméra gérer coberto sembala mbuma na zolo qui autrement dit que non de ça esthétique tout tabango sujet du jour na biso eza pourquoi mibali basi balingaka mibali basise bango nasi pourquoi pe mibali balinga basi basise bango nasi nakosenga na gérer commerce kamende mbala mbuma na zolo nakosenga na gérer kamende afungwelanga plateau na biso tala bandeko na biso bazawa ba question eza ya ngai ba réponse eza ya bino soki bango bakoki te nayebi ke bino boko répondre nga mais baza na capacité ya kokoka ya ko répondre na mituna na ngai j'ai kamende fongwela ngai ba plateau ba mona bandeko na biso j'espère que bozo mona plateau na za bandeko na ngai ya mibali na ya basi na droite na ngai na za moi sa pembe ye moko se présenter puis na gauche na ngai na za tonton mo boya bien na ya mo ba moi si ya kitoko. Bonjour tanti. Bonjour, la mineure de la presse, autrement dit Fatou Mujinga, donc respect belega ndenzala quoi. On appelle la pousse à combo hein. Nga za lokole lamba katoti. Nga na pesa combo na pesa numéro T, monde entier ba ebinga ba na on se pesa moto atalinga lelo tam satala ba michote majo kajo talon lelo. Clarisse Plasma écran GA à 1000 pouces, botama muluba pembe wala banalole mo ka sentiment ngai. OK, merci Clarisse Plasma na intervention. Bonjour tonton. Bonjour Fatou Mujinga. Ah, kombo nani? Mon kombo nangeza Gloire Mbaya. Gloire Mbaya. Ouais. OK, ba poto bon Gloire Mbaya. Bonjour. Bonjour Tantine. Non c'est là au pesa kombo na yo bato de landa ba yi. Nga kombo nangeza El Botou grand immeuble. Talaka na kati ya ville. Voilà, na kati ya ville immeuble munene kwa Botou azala. Ya des gars c'est que awa eza ya koinda tozongi na sujet na biso eza pourquoi basi balingaka basi se bango. Tanti plasma na ye epai na yo pourquoi yo lingaka pourquoi mibali basi saka basi ceux qui mobali azo sise yo parla au santa comment oyo kaka nini sentiment nini oyo kaka so mobali azo sise yo. Merci la mineure de la presse talara yo mwana muke mwana suka na biso nyonso. Pour vraiment ebili sumu makasi vraiment te quoi. Commandant Toussaint Tao le lieutenant Toussaint Tao na kata Rome ayebi loko na ina loba ayepe koza mwa muke po ayebi na loba boye Fatou Mujinga la mineure de la presse na loba boye bolingo ezara réciproque. Ndeka ba joba loba o tenga vraiment petit faille na micro mais nga pe vana na micro ye pe foko ta cave o motu ka nga pusa ba micro ba musicien ba yembela ka to micro mitungisa makutu te po batino so ti ba moninga na émission oyo ba yebi de que émission eza ya robonga ponga na benga elo na kombo ngo po l'état za te liboso na nga ko pona makamnanga na oloba donc l'état za te fona loba makamnanga ndena oloba ngo na benga elo na kombo nango ndeka ba joba linga ke o te chérie mo pena beke fo pena zupina goro na pena donc azo sisi azo yemba pena mugombo le ba kisinjora muronda donc na éviter quoi donc so yo linga na sala bongo c'est que po foko tsa mutuka na cave
eza bongo donc yo faut sise ngai osise nga pena libolo bien nga pena osise likata bien donc makamute ko za bien mais so yo comme kaka ke nga ne fona sise makata nga na sise makata yo site nga libolo te c'est que yo mona nga salte inde so makata neza propre wana nga na osala ngote mais kolinga yango oui biso linga yango po parce que bolingo senga pe ya mo biloko bon po ndeti nga vraiment na za bebe loko wana so yebo sala ngote chibambalo moi donc ozate donc so pesa nga mbongo c'est que ça sise yo te o chate so pesa nga mbongo oyebi no osala eloko yango te yeba ke tamusuke na ninga oka pona mbongo mpanzi okunda na kenda pona chibambalo na mwa caresse esalaka mwa bien eza dega intervention ya une plasma sikoyo nazokende na gauche na ngai nazwa tonto aza awa babi mbaya. Bonjour. Bonjour Fatou Jinga pour la deuxième fois encore. Il y a au Peso les Sumbo, te plaisir à trop. Donc il y a Ozano vraiment na plateau. Ok, est-ce que pour la sujet na biso otozo lobela ndingi yo zawana pour osise moi sinayo. Moi sina santa comment? Bio mo se santa ndé. Bon, par rapport à l'intervention nanga, il ko engager ngaka. Mais eloko belinga na ngoma kamwa ba jeune, ezana eloko liboso. To kimisi eloko ba benga bolimo. To zwaka trop ki yanketo cha liboso. Mais au bolingo ezana ki yankete. Ki yanketo so même on a bolingo. C'est que baby. Bon, par rapport à l'intervention na yo vraiment mingi na lobanini. Bolingo ze loko yo. Oya kana mo pepete ze loko ba santango. Ouais. Tant au plaisir même abiso etinda abiso na to sala oyo to se sentir. Bolingo zaka consentement des personnes. Tant déjà yo zana ba réaction bien pas moi sinon, moi c'est pas zana ba réaction bien et pas non mobali na. Donc ce qui fait lingo lobani. Netinga premièrement ko 6 mois sinon et le grave. Donc si il m'a venu à bien pour n'être non si c'est moi sinon na confiance n'étant dans la télémission là. Talara neti gloire mbaya mbali o apembe ya muluba a télémission moi ça drague ce qui fait monique non naza prêt yo sala nyonso tout na nzoto non c'est que non c'est ça moi sinon na so je moi ça tiel pour betoleka c'est que c'est maman omoni logo non ngolo baba ndeko na so boski j'ai vu pour émission za sans tabou omoni logo za logo nyena gâteau a topesa avec la onukuta c'est tomba te bosko na par rapport à nini na lobby yeso mona ndumbo kino bando caresser minga na ebité yo mwa mobali ozo leka na nzela wana na za ya na ebiso ndumba bakarisa kete ndumbelo liboso tango pese mbongo na deuxième fois lo mi baleza o peso préservatif donc dès que ola tango silo bandimba moko donc wana siko ezanini eza réaction na ebiso eza mwasi na ngata na zani likola mbeto en tout cas na mona on dirait dans moko koma pene na Yesu mais na kin na bossa na ki na vivre na plus 243. Donc planète maman na lobby nga moi si ceux qui te kominga na caresse yo folie l'avant qui na kota na kati sika boya pesa nga posta pa mambela nga sika gansi na jelemba na pardon c'est que moi sinon asepela makasi vraiment fois sepela yango na bia moi bolingo au moins loba vina biso beleo na ba réaction moi otanga ba komba ba teza to mo banga le to moni lelo et ça là que moi c'est longwa qui a moi c'est longwa mais so tali mobali ana par rapport à zani ana mbongo mais bolingo nde et yaka na mambo ebele mbongo te mbongo za na ba bilo moi mikie okosomba mutu na mbongo te mais moi ça tiki mobali na kelanda sentinelle na porte pa yebi ba papa na ba uta bandu ndane bibiloko ba yaka na biloni kasi ba mambo to lobele yango foko ta cavite ndeka nani class plasma otolo ba la sexy alobi nini abi foko kota ka cave okiti pe ndoki pe na moto nzamba sala na mokili ba chango na se oyo kya mopinda yo mo pena siko au centre na chaleur na Dubai tina toilette bara na malili OK merci na ozongela yo vraiment eza vraiment kitoko na zebi sabino ngana ngai ba tuti na baki ba question za yanga ba réponse za ya bino na bango tanti pour la intervention ba bio oza immeuble munene maman merci vraiment mais le ngana oyebisa ngana okama so mobala ba sisi moi c'est kaza mobilité aza ya kokufa puisque na kati ya love ce qui est beaucoup c'est mobile net to on mati ça tension matin bon mobile ne ko fond la poche pas pesa quelque chose ni ngone oui ni ce joueur on na kati ya bolingo nga sisi na ngate c'est que mbongo ya na ngate maman il faut c'est obligatoire faut cesser mobile non c'est quoi yo boy ko cesser là quand libanda kute na ozo cesser azo sale ko likao on mette que libala za ko kufa on na kati ya monde za na kati ya mokili en tout cas moi si mon côté le bakonga mobile nanga boinga pona ebe le côté pot monde s'est évolué comme na makambe bela ta bana miki ya 10 ans ba yima bon pourquoi pas ngai yo so moi dia moi lisa au système maman
Yo na mona te bana 14 ans 13 ans ba bota. Boko le nezangi mona disait oh ça mona makila na eli boso. Akobota ko sala ngo très bien. Moi 14 ans oui akobota mais ayebi ba sisaka te. Pourquoi nga mine de la presse nebi na nga ngote. C'est faut la kisanga. Tika boye, tika mine de la presse yo ye bango te na ndenge nini po yo nde ko l'émission. C'est que yo ye bien ko le kabiso. Te levé o le kabino te. Oh nga za posa ndebi no pesa ba réponse pour nga penazwa. Mi tuneza nga ba réponse za. Maman faut que sisse mobile ko ke na etina suka o simbi peni na e penza so to bi peni mi ba comprendre to simbi likata na e utango zo sisango place mobile za zo sentir que oyo penza nde esika nga na kokufela yango. Ok, merci Madeleine la misenga. Ozoyo ka place makamazo luke. Pour comprendre le bana Manu babi ke Manu le roi talaka kana pressé ndo kangi pressé balobi moyete. Pour comprendre Richard Matata babi avokumbi bino nde bolukaki mine de la presse yo ya ce qui nazo mona déjà que bo fandi bozota na mine de la presse. Na émission nga mbetu eleli otosela bino pona botala ka émission na bino bolingo o bolingaka mingi makasi. Deuxième question nanga ezaboué. Tantini plasma. Si qu'on a ba fi o bazala salité. Ba fi o bazala sointé, ba sous-vêtement na ye eza salité asokola bien te sola mapeka kuna na c'est que ba mika. C'est que mobali asa obligé faut ka kota kana sene ACC ou bien mi balo bazala propreté mbala solo na ya mnoko sola mapeka et pourquoi sola mapeka kuna na ces andeni c'est que ba testine na yende za kuna eza solo makasi ya dégâts c'est que yo okota kaka kuna poka kolinga kaye ou comment. La mineur de la presse, comment on a en place ma base fille à confort, moi c'est propre, nenga mkete. No muta solo na mutu ya nini okoma pembe na ndini. Elinga lo baka te muta salité nde muta roza na ma microbe te ha. Mutu musupa roza la pe muta propre, ozomone propre ya lati bilamba lati swag, jeune garçon ya propre mais alongoli bilamba ndimwaka ba makwa e kwanzero ba parti oyo ba nini donc mystique. Donc et le roi esenga ndeke mobali face à la propre. Mon balaz à la propre, cause à la propre, il faut que kozanga infection, to kozanga maladie. Mais il faut que ko entretenir nzoto. Pour tout ça, moi na ba Facebook ba faire défiler ba image moko na ke ba to balinga ko sise ba sima bolo omona ba pota c'est ba na munoko ah c'est donc et boti ba champignon kele okokangote. Donc eloko wana pona sala ngo eza eloko mobo ya mutu oyo yebi bien ya yebi yo bien. Oyebi katine bien, oyebi katino bien. Ezaka te na n'importe qui te beaucoup tenika boete ko zuka maman makatano mando fibate. Et peut-être ko kutena moi si mo boyebi te maman Jules molo mando fibate. Ata bobalo bozala net anti plasma. Et bon so ka za salité. Ko za pe umela na ye mais oli pourquoi mo linga kaye moi otike ezate mais ata trop salité. Ce ko sa nini. Ozo obligé ka okota na cave. Okota vraiment y pas senti mais ata salité. Non, la mineur de la presse non yebisa ngai mobile nga ona sala na umeli na sala salité ndeni. Oza salité te poso za c'est ngai eza na bilo mobile na lingela mibali ti. Eza mobile aboya okabela mwasi mbongo aboya kosobela mwasi lamba na mobile yeba kolala ngate. So yeba si bangate to za te. Dozela ni yo kabela mbongo te bosi bangate to kino wapi. Bosi ba so ba yeba so bosi ba sunde. Oui, mais normalement ponga na be na muta ba 10 Disney, diku opika pende. Na linga bolingo makasi. Mais oui. Mais non, je fais toi na TV. Ça va, merci. Babi soko lingi place mazama kase. So fozala, ne ba te fozala, azala cheval, tout ça nan yango. Fozala paix poko kai. Na ye na papa na biso maya. Bon, là, il a intervenir par rapport à intervention plasma. Bon, et puis les lots, on a déploré car na ba comportement na biso surtout ya biso mibal na biso basi et mo peto e danangat. To e danako moi biso na ko mama biso aloba nanga mobali azalaka toujours salité. Pourquoi mobali azalaka salitara moi mukie mobali penda sozu moi sa malamu te. Donc ozara propreté. C'est que yondo za moi mukie. Te na ezakara slogan mon maman biso aloba. Slogan mon maman biso aloba parce qu'on a intervenir nango par rapport à quoi? Na par rapport à intervention plasma. Ezanine to edanaka. Ya mineur to edanaka talarara. Ya netikena bolingo ezate le roi te mesa gambelo che polo teka. Muntu ya leki ya ponia zwa kete. Bolingo zake loko penera na mutemi fanda na mutema. Pour moi lelo to ke na berer to. Ngai oui
naza mobali nakomi sokola nanga mais yo pe momi fotalisa action na moyo lela bolingo po ezalaka mungwa te so ezalaka mungwa na ngai namekisa o malheureusement ezalaka mungwa te mais yango kasi nalobi eza mungwa te mpo nayebi koza ya bato mais yango sikoyo mona ngai intervenir par rapport à plasma moni to edanaka mbali na kozala bi olingi mobali no oboye te kaka kipoke aza boye aza solo boye te tokoma lelo na basavon lelo eza te kaka kongo nde lobaki na kongo ebeba nango te ebeba te basavon pa bi ekoma baparfait pa bi ezali ya batanti na ngai fo to edanaka vraiment te ya moni mpenza nde lokola ndo sokola na savon ya munganga zwana wana mais kana wana totala to évoluer omona pe lobi nango esa nini soit fandi pe bolelo pe ata yote akebima na mutu mususu le pe ata pe na bofimo sala bi conscience ne sani lelo Sofio azana boye zaka plasma Sofio azana boye zaka grand immeuble to mineur de la presse omona ke bongo sala ba bien ozomona to idana ka bongo tout ce comme ma bolingo lo wana neti jemo boya pemi o a gagner lelo lobe o gagner te bolingo bagani yango na mambo ebele okokatisa pe mutu musu ba mamusu omaka ndende ko so plasma lo ba bolingo ezanini bolingo yaka na mbongo bolingo yaka na nyonso mais tant yosko za nyonso tuna mambo mo nteke komi mama la pulga okomi mama la pulga donc yo komi ka yo nde makambo donc okoma yo makambo mo netinga ne na abwe ngana kozana na mbongo te na nga garçon ndeka elobaka 207 pauvre garçon luka vini na balabala donc et yo senga pe koki moi bolingo et puis ça ba te belé lo ba vie OK o kiteke nani mission na biso Kongo ya bini eloko oyo esalaki bato banginda yango eloko epesa bamakambo yango mais sikoyo eloni epesa bamakambo ebika ya mo pazani na fin village yango kako mutu mo bazana pena na fin village aye penda kinbo a travailler mais mo bosa pe ke non mais wana pe pena pe abike note alaki pe chauffeur azaki pe mécanicien mais akoma pena titulaire a parler. OK, merci yango epesa ka vie epesa ka mbongo epesa ka makambo en tout cas yango wana. OK, merci désolé sur mon boss babike mon boss. Oh mon boss nalela fort mobala mbuma nazo le gérer quand même tu mon boss c'est parmi tous les boss je t'aime beaucoup vraiment babile immeuble mnene siko epona yo. Merci mineur de la presse pour ngai na éviter ceux qui ngana loba ce sunini mais le comment tozo lobela ezara likambo sexe moi si pour mobala ko akota o me foko yeba oza na propriété oyeba ko sokola nzoto na yo moi si ayebi biso basi tozana ba partie o eza que soko sokoli yango bete mobala opusa na pembe na ote normalement mingi bayeba ngote biso ba mama na biso ba vandisa biso boka biso sonité azolo bananga penza bi mwana ngoza mwana mwasi nebi ko kola mobala olinga yo mwasi fo yeba ko sokola sima matoi na yo sima matoi na yo na se ya mabele na yo mapeka na yo nzela o ekabola masoko mibale oyo nde yango wana vomeza ka mama na likambo après na se ya biso basi na lidusu na biso po mobile azo kota azo kamaki oui naza na mwasi elo msuna ngana bakisa o ndeko nanga mobile lobi awa ngai jamais na vona mobile aza salite na kota kafu au kota te soki ko sokola te opusa na pembe na grand immeuble te tala ngamo grand immeuble moi ça mundu moi ça monkongo 100%. Gloire à lobi to edane pour alinga ko aider mobile te oui donc mobile yo mo linga ko aider te maman non aider na sens nini azala bien azala solo te c'est nzela mon kala so sombelier ba sokola oui mobile mususu lelo sombelier sous vêtement ya pembe o sombelier singlo pesi ya lati o la kisende ba sokola nzoto o we mikolo so otamboli mo ba parfois ba sungi biso pe mo ba 1000 francs ba miso ne comme ebele o ko sombele kaka wana atie na nzoto la aleki moi sa ki so la bina ye et te sent bon l'air ba bien mo ba matisi mutu ma peke mati lelo a remono le susute voilà ngai jamais la ko sala yo ka mama la biso omoni siko mambo ebo mambo na vie nde yango te eza manque confiance non ozomona eza manque confiance moi po ani to lo baboke eza manque confiance eza manque confiance po ani ba fina biso ba mako envisager kaka ke non soki na sali boy okende boy te to mona ngo ebele mama te soki ekomi pa batuana est-ce que yozo prétendre ka ikoma pe pa na yo non na lobby ya mutu nyonso te ekoma non te pona ni parce que mibali nde bazabo bazadi liboka pipi batutela solo pipi le esi la solo te bazandi la lisoko esi la rasola niente ato bomeli nzoto oui nazo yoka bo to kende siko na ba to kende na ba komi to bando kendo sala ke non to kelo na komi to lobby ke non papa na nyoyo
combien de filles babomi mabala o ba déclarer ba divorce to ba garçon combien ba déclarer yobi combien de filles o pe ba na ingratitude na Congo na ndenga malembe pe na ndenga tout droit bon nga sikuna bando talisa ba fille belolo ba nyokola mibali na bango total na ba TV o ya TV kato yoka ngo pete boka silka na Congo bombama aboyi pe na mobali na kepe na libanda ka ke bombala na sikwa salieni na lobia ko aider mobali no aza propre attaque au boyo te luka mingi so sali likambo kombono nde evoluaka ke yo mutu evolue po anini au moins mutu anatake au sala ingratitude au moins lelo ngani na bona ko lingo na pesio mutema nanga mais na tiki conscience nanga na ozana facilité au botolo mutema no ebi po anini na ko peso mutema mais so conscience nanga rappeler nga ke yo sanga mabe na ozana facilité au mutema c'est na conscience te ka mutema donc linga siko ke nga na vie nanga na peso conscience ke na peso mutema ozomona non oui mibali bozo kosana mingi vraiment na RDC zo comprendre bien mibali te ceux qui te commis wa physico ou de comme maman na sisira zo ba déception belé pa biso ya ngona moni pe nazo boyela ngo po deka zo boyela ngo mais zo boyela te pona ke place na pe ko ta boyina non ngana boya ngo dans un bon sens ngai eloko ba bengi déception lo ba elo monte pa nga malgré tout olobela ngo te ngana boya kana nga te ceux qui mobali ya congolais a boya ni nanga ya pesa nga déception na ko zo tam super west africain to kumbela bien na ko zo pe chinois na ko zo nga peta français et ko simba mais oui na biso Congo pina botiko sa biso boy ko yo oyoka ke lobela plasma donc chose pina na tata mo hôtel la biso déjà bo bandi banga déjà plasma fait dire pina plasma vraiment ye boy ka na bangi te parce que a trop choqué ba choqué trop yango na ko boya ne boli yango na loba ke ba ser na biso to na ba na plateau minero bengisenga na bango donc ba pina bato o bakata na bitumba na guerre à Goma ngala katana bitumba la guerre à Goma te mais nazo expliquer nde loko to lobela ke si fona si se peni ya mobali eza mobali o ngana o sentir ke na lingi cause la saleté elingo bakaka muta pusuka tenezela na répondre na oza pressé pourquoi o comme palpiter bino mibali bozala kabo te bozela te kimia fo ezala laisse-moi terminer te pona moni koto déjà beaucoup déjà agité boza kimia ngeli ete mais ngana zo pesa opinion na ngana za même opinion na grand botour te na grand immeuble te ngana pesa opinion na ngai na zo ba ke ngai déception et affectera ngai te donc ata mobile nga o yali o ngai wana ndaza na poto otalanga aibi ke nga déception et affectera nga te ngali nga muta comprendre nga pe na comprendre poto to se comprendre oui o azali na yemo amiyebi place azali niti la tanga communauté pona ko sa publicité na awa te quand même soki balinga ano ekoti na musapi na ngai yango nde na otena c'est parler na otanga attends comme ne pona boy le ba décevoir ngai na yo ka so na bon relation na ngamusu benga etune ponya boy yenda oyeba quoi so alingi na tanga comme na yende pa oyeba ka asala ki pona tanga comme na ngina loba boy ngai déception ko affecter ngai te na ngina loba na ozo akande na sujet so poto ko bungisa sujet na biso te ngai na lobi boy si faut o komana ko sise peni ya mobali to fiba mobali makata eza nde mobali oyo lingaka mingi eza mobali oyo peut-être tam susu na vandi na déjà na ndako na komi komelo nde na olo basko na olo basko kete lokola te na lingi mobali mobali ya makangu na balabala te na komo basko ke mobali na nga ya ndako o balinga peut-être papa ya bana na nga nde na kokosala eloko wana mais na mibali kako to olo na balabala oyo aza ke azui na munoko oyo ke afibisi kuna ke na ko kuna ke afibisi na munoko kuna avec les mêmes makata na azui ngo ke fibisi ngo c'est pas moi c'est na musuku na akotsa ngo kuna et pas ngo simba te et simba te plasma siko est-ce que ebi ke po ko mapie ke mobali aya pike no pe na fandi si ba parabo poko sa ma sécurité le on a kin pas moins de $10,000 au bala terme so bande ko na biso ba ebiter ya internet kana ebisa ba en tout cas so za pe na tana ba 5,000 na Congo au bala terre oh maintenant il sont mambo solo on appelle ce exemple moko ya non na ba salle na no e komina 3,000 salle na ya mariage bon ce que tango so biloko au bala ce que na bien plasma convaincre lelo akoma pe na point ka obimisa mbonga fandi si bato papa obo yango nga na yepe na nazo place mais faut convaincre pe libanda te ya to mona pe belé boyo bi combien de filles bana ndako mabalo ba bien te ko par exemple to roza ta 10 filles ndako mabala plasma beta bango tout mais plasma no abalité plasma beta bango ndi siko poye ba nini siko sala ke ba bimisa mbonga babala bango ezande musala ya mbetu yango nde to lobela te siko po ekoma ke papa convaincre a pesa mbongo plasma photo banda nango libanda toke na ona ndako nga yo lakisinga no o matinga na immeuble tumba mo yebisa ke no kota no na rez de chaussée mais immeuble pembe no ba matine
Et kasi on kete oloba te faut que ça kotisa ngana il faut penda non na sentir penda na sentir penda que non pona ya penda ko ya mineur faut na sentir penda que fiana penda ayembi penda ko leka la pulga tu es sanga micro la mineur ouais voilà et ala mutu mususu amona ngate ayebi ngate a disposer temps na ye ake western fey tala eza butala ba biso ba plasma auto botama na biloko mobe na nzoto ngala na eloko na nga nzoto nga benga moi sa tembe Marie-Jeanne Bololé eza pamba te ba masa nga tuna za ba na Luanda ba yebi Marie-Jeanne Bololé eza po anini nga pa na nga tembe za te surtout na mamba bolingo nga isifie ko ha mungongo na nga na téléphone oza séduit boso na simbio na maboko na non na sirène te loin de là eloko nzoto mutu amtabota maneloko na il faut ça na eloko nzoto et te ka yokeluka pa batu te mais eloko na moko ya kobota manango ya yo moko penda donc ya yo moko penda ya kobota ma ya moko privé quoi obota mina onde mama kapia botanga nango na nelo na nga nzoto si fe yo ka mungo na téléphone oya séduit oyo ka posa na nga enga bateke so moi ça yebi ko fiba makata ndengo ba yebi bolingo te ta musu pa yebi ko fiba makata mais yo balambali na mbeto te ya ngomaka la bien na mbeto c'est que ozo balula ba télématé on nzambe na biloko wana nga utolo ba biloko esuste pota la comment le kinamba problème trop na poto on la robenga be nga téléphone na ko décharger pa pamba on nzambe nango obina sa musique tu auras benado mutu a chamama chala mona sans musique mais la kisanga pété la mineur oyo beboza moi mukie o mona pena ke rumba ya mama chala mona mais ebe tate mozana ngona mutu obinisa ngo mutu obinise pena mais rumba ebe tate musique ezate place wana mais obinise ngo dans les vides abini abibi la mona nderi ke bunkongo na engé tout na plafond mazane ka likola mbeto aliko na yo donc babo lingweza quoi donc ba plasma o tembezate donc moi si ya tembe na ndenga mukete. Ok, merci. Na moni jerka minde mbala mbama na zolo akomo pesa nga déjà ba signal que non to chité to comme na biso na suka na ba conseil na bino na ba invité ba to ba tali bino ko ba fanatique na bino par là bon pesa on conseil nini moi des numéros beauté na ba ndeko bazola na biso et ça la moi bien. Ouais, merci la mineur pour le moi occasion pessinga senga bien pour venir nga tout ça on a Rome les colliers na tout ça on a Rome na Italie a aussi komilanga zo ba ke place mayo boka nga te mochila nga ba liena tala a vient nga ba salam no belé ndo mona la tibo c'est Dodé Mavumisa le prophète de l'univers Dodé Mavumisa na kati Amsterdam ye moko wana na moni susu mon vieux baleke belé à Krampanda na kati ya Amsterdam mon vieux ou mais la tala yo yango quand tu tchaka na armée mon vieux na Santaki libanga te me ndimwa ka na opesa conseil na okena libanga na nga prendre suki na nga na conseil za prendre conseil na nga za mute lelo te tchana se ya voilà la moni susu na moni masa na ngai Cédric Mbungu ministère à la team de Wata donc tala calamité retirade à chemin de la gloire na Olympia malgré tout boké tu as vu que to beta te mais la team est beta quoi pour hériter à monton en tembe voilà la moni lisusu vient na JP Panda haute gamme 5 fois ballon d'or na kati ya Suisse vient na umela na bien encore dernier souffle à plasma so na belium taliboso tinda monga aspirine pour na kufate mbambo tene belé voilà la moni lisusu master na ngai grande sœur na ngai Nicoletta Ben Anthony kilo ya mwasi Madeleine a mis senga ma chérie ma copine privée ouais ou dit ma chère moumenu nous amakwabu ni macha makwabu mama na Jacqueline na kati États-Unis bambote belé na lela au fort Madeleine mis senga na suki na ngaka wana bomo na mabete émission za ngate ya batu babenga ngai. Ok, merci. Bon, ça va d'accord. Merci mingi. C'est un mingi ozana plateau no vraiment na sepel mingi ozana bande ko nga basio en tout cas nga pe na zui implice conseil nga mo pe fa na pesa bande ko na so ba Holanda biso nga mo pe na tirer quelques conseils ya yoka pour moto amala mo yoka ka enkesaka pour le basalela. Bon par rapport ya ba conseil bande ko na biso ba Holanda biso libanda ya so biso ba garçon mingi to linga to zara propre. En tout cas nous autres na biso moni tant on nzamba 8 ans en sala biso batu azu bolingo na pesi na biso pe to zo nzoto na biso na bolingo ezaka teke to lobela mingi ka biso mo na Afrique pour mo na pe mutu musupa zani na poto mais moi loro mo boy ka tellement ga zalara ne ka salite poto e pesa biso lo e enseigner biso te yana mutu musupa bota mani ndenge wana za bizarre
au déméré quand on a bizarre donc il y a tout ça à ma case tout ça propre pour nzamba lingi biso sali biso déjà bien biso mo kan to forcer aux alara bien les sous bon so ki mingi na pesa mbote na vraiment na bi très bien que maman n'a vraiment oloba mais moi na ngai non na yo ke na mbote bon et ça juste conseil à vie non de là que y a ba penser mususu ma maman chérie que j'aime beaucoup Annie Bapeledi na kombo papa na oboa ka na Axel Makonda donc mingi na misa nga vraiment ya yo biga ndeto sola git lobi na WhatsApp misa nga Alvin Kondi famille Kondi na États-Unis donc yo za nga mutema donc to betara ndeto sola gi yo biga ndeto sola gi Jerry Kobetox na classe place mama biba ozelo banini na mambo sola na bango yo binga binga ko yo ratarate donc Wester pena ya pamba donc tala yebe na sona bengi na 12 ans Kevin ngaipe Wester fait quoi donc sona bengi na seke Kondi ya donc ni naza vraiment boye mystique na parler oh gloire solo ya le quoi toi aux États-Unis awa donc j'ai là à partir de 20h nantine de l'ocode au moins bina code misa na Alvin Kondi donc Nzambe donc opena muto pena Nzamba zaki na devoir pambola donc sona na tala na bagi non Nzamba zaki na devoir pambola ya wana OK mais c'est bon le numéro non bon ceux qui bozwanga mingi vraiment non c'est pour bozwanga bo trouver na Facebook Gloire Mbaya donc so moni de long na ntango mona obetika Gloire Mbaya ozwanga donc na numéro na biso akine plus 243 89 20 40 766 donc c'est un peu ça na tiki bande konanga tout kana zaki mingi na sengo ya rozali boswa caméra yo donc so na remercier mingi patron ya site yo Jerry Kobetox dessin site tout tabango babi muto ayaka abima sans papa sans maman aya na internet aya pas tout tabango pe asangaja na ndene donc yo so boyi donc yo créer mon kilino te mais ça ali fait le nom. OK merci mon boss Jerry Kamiende babi immeuble à makasi merci beaucoup vraiment conseil nazo pesa ezo sunga biso nyonso ba fille même nanga mona biteke naza ya komi kokana ibebele te ponga pe naza na mutu quelque part personne nga ngai na conseil omoni biso basi fo oyeba ko sokola oyeba ko nettoyer nzoto na eza bien surtout sous vêtement na yo mwana mwasi ezala bien makasi omoni to tambola surtout biso basi to dégageaka o tambola zozonga bakite fo mboka mai France moi peto esala moi bien yango moni biso basi eza conseil to lembaka te eza émission oyo tozosunga bandeko na biso awa na kin pe na poto baza ya libanda eza kate comme nga naza na poto na sina koma kosokola na ba bain de douche ke naza na yebi nyonso non tosunga na kande tozosungana en tout cas merci mingi na papa na ngai Jerry Kobetox o to linga makasi pour vraiment nazo compléter ka ndenge gloire à lobby abiso ko boyi sala lifelo na yo mais o pona ngai na lobi so boy Kobetox yo sala string no bat pe balata ngoti mais oui sala string pour so sali string te mais ozate so sali nga na lata na ndima ke c'est que j'ai raison na top talaka ayi mobala kitoko ya pembe ya munduto mike ya moleas lox na oboya mto oboya ozalate bon nazo pesa mbote na ngai mingi na famille na ngai Sankweno na lela bango makasi libota famille Sankweno na pesi bambote na ngai na vie na ngai propre Shiro Mvwemba na lela aussi ko zami tano na yango na vie na ngai en tout cas so bolingo ko atteindre nga ko zwa ngai mingi eza 200 plus 243 089 62 98 355 merci beaucoup. OK la mineur de la presse na bosonya ki fait na bakisa mo eloko mo tenga mo na beke na zongela yo po yo va conseil pesa ki te na ba yeso na keboy na zongela pe na zongeli yo na ngana lo bakabo bande na biso mingi bakanisa ko sala nde na Afrique nde za ko sala salité donc ata mindele ba yeba ko entretenir to mona ba bakaleso mso ebimana ba tombola mona na ba règle mona ba kaleso yinda na sene sala ba jaune donc ezande ke faut ko yeba ko entretenir nzoto ata ba bazali banda ya mboka bazo vivre na mboka mindele soko bomba nzoto bien te ozape kana ba infection ozaba nini preuve na poto pe ba mela antibiotique bageta ba kebiso to bela malaria te mais quand même ba infection ba nini ba bela yango parce que ba antibiotique ezali ba mela yango donc il faut ko yeba ko entretenir nzoto faut mobali lokola mwasi caleçon surtout ba négociation belle bazana des fois na mingi soko alati caleçon 3 jours 4 jours na nzoto
bien te wana tango miseli mwana batu makata boya fiba okomona ke ayoki ngo solo mabe po eloko ebonga pe babimisi ngo boyoki ngo solo bien et puis si pas petit po eloko les eloko ya sentiment pe ya petit donc faut que ba entretenir nzoto ko ba soko ba collection te ata petite chérie na so bala na nte petite chérie na wana bengi aya tie pe ba dessous na ona mai ya tiongo na trempant na safa poussière a sokola ngo bien attendant ngo ba repasser ngo au monde ki nzoto ezala propre ezala bien. Olimbi sanga na bosana ka mutu moso na bosani en tout cas abenga na ngai téléphone na yo to beba ni po na mona déjà to benga na téléphone mais on dira sentir que nga na osala biso na ebité ce que za nini mokonzi na ngai gi ya suka mokonzi na ngai gi ya suka gi ya suka mokonzi na France ba mbote ne ka ebele Monique na kena nga musika te. OK, merci. Bomoni tozalaki ne to bandaki to komi na soka ya émission na biso. Bomoni ba intervention ba ndeko na biso o ba pesi. Ya juste les que choses en Afrique faut la saleté. Non, na ba sa poto za saleté, c'est que faut la ka propre. Pour mi bal ba se pe na biso, ba se to se pe na mi bal na biso. Wa soka na solo bon na zo mona vraiment exaucer ma wanga petite sœur na nga ya propre dans les États-Unis. Les qui ya Madeleine na misenga maman na Jacques mi mono aleki ba bébé nos na kitoko. Pourquoi pas aussi à ma maman chérie, tout maman do babi que maman o abota ba basa kitoko na moni boye famille kalomo la labino ya fort. Jéri kamiende mon boss bakobo mangai pona yo baluki makambo ministre de la presse. Ceux qui na za bwezaka pona Jéri kamiende ministre de la presse et na petit soso avo na zongelo avo kumbi nazo zela kaka yo. Nazo zela kaka yo vraiment na komi na nga vraiment na suka bye. Salut la bande de connaissances parce que on a vu ça à travers internet. Qui avait dit que non minier a coquille pour ça la émission ya internet. Ministre de la presse yé aye Fatou Mujinga désormais on a une émission na pourquoi Mbetu elele c'est que Mbetu so que elele c'est que bolingo et ça tambola sous malamu te. Pour Mbetu elele la te pour bolingo et tambola bien. Pour Mbetu elele la te papa maman c'est maman l'esco papa nga lelo ministre de la presse na ye ko bongisa babolingo o ete débat babolingo o ezala na ba short ba divers na ye ko tiango kina mbete ko lela lisusu te mbete ko za kitoko ezete za malamu désormais bona nanga la chaîne na bino moko la chaîne na bino Congo Makambu TV Congo Makambu TV toko lingo za biso lisusu za biso na desa ese tout ka bango TV et libino vraiment émission kitoko ya elengi ya mwete bana mikete papa longola mwana na sala mama kende kolalisa bana na chambre na solo linge banda masola papa na mama bana bakota te